mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue dans cette belle et grande émission par excellence Mbonda Ekolo, magazine d'actualité, où il peut savoir information solo, mais na tamoko réel. Dans le bar, ça n'a pas de sens, c'est un peu que Congo est allé ailleurs. Il y a beaucoup. Comme ça, Congo, il y a les botanaïs. Congo est allé au parce que si on va tenir la carte d'identité, on va marquer si réellement qu'il y a un Congo, ça mais Congo est salayon là tout le congolais. Par conséquent de tenga to lingana. To fungula maboko bo moko na bolingo de to tonga Congo. Congo est allé mboka o esengite il faut to bandaka ko faire souffrir balinga misusu. To ko to luka pe ko kunda balinga misusu pour ba intérêt mo quelque part. So ki oyebi ke na Congo. Kusa binyamu nyamu esengeli ozonga la nzela. Pour Oluka, Ozoba, raison de Tambusa, au Mokitoko. Ce qui fait Oyabike, aux alliés Mokonzi, au sein de quelque part, les Sengeli, au Sangana Bolimo, parce que les pardons, les alliés, Arma Moko et Libéra Rabatou. Dossier besoin de Cameroun, la carte, il y a commune à Sélé, la Kinkole, les gosses, au Tugolanda, la fois passée, la Baki Mandeko, Awa. Mais les voisins, on est la main à Misso. On tourne avec Awa. Je vois maman et Zemi. Na misusu ya bana babiki ba père de bana ba kufi ba zola bana ya malaria do de bavula que soi-disant bangone ba lobaki que commune ko dali le dirigé par moi na boka bofa ki zola meso ne ba pesa ki nzela ba buka ba mo bisika wala mais bisika bo est-ce que ezaki m'appelé o ya l'état spoliation et ça ba na kati ou réellement que ezaki bisika ba de ko légalement la question ba ko se ba de que pour la banque, il a raison de ce qu'il y a à Bango. Mais ils ont gardé des sons, des cloches, il fallait que ça peut bas, réaction soit comptée. Merci d'avoir élément au moins un mot comme mot fois que je le mets sorti de la Kinaï. Beaucoup mettre la commune est en CRN. Peut-être que quelqu'un va créer pour faire l'aider parce que tu es dans ta famille. Je suis journaliste, je reste au milieu du village avec beaucoup de professionnalisme parce que là, journaliste, il y a coupage jeté, il y a anti-coupage. Donc ça peut avoir intérêt à Moka. Nous allons inviter sur le plateau de d'abord une voie de J. On va balancer un élément l'actif et c'est l'élément qui en rapport, il y a test, il y a quoi ça que ma belle va devoir s'occuper sur les amis légalement ou illégalement et on revient après c'est parti écrit de Mateta. C'est comme... Je suis signé Augustin Kama Inti, bourgmestre de la commune de Lancélé, atteste par le présent. En fait, par la présente, avoir attribué pour raisons sociales et humanitaires à Monsieur Djongo Omokoko Daniel, résident sur l'avenue Ndelo. Ndelo, c'est quelle avenue? Ah, c'est pas ici. Ndelo, 15, tout ça file, dans la commune de Massina. Bon, vous êtes sinistré, mais vous habitez Massina. Un lopin de terre dans l'emprise Congo Futur, pas sur la voie publique, pas sur l'avenue. Dans l'emprise Congo Futur, d'une dimension de 15 mètres de longueur et 12 mètres de largeur. Dans l'emprise Congo Futur. Ok, situé sur l'avenue Tongeli. C'est ça l'avenue? Tongeli, mais pas sur l'avenue, mais dans l'emprise Congo Futur. Très bien. Le problème commence là. Numéro. Il n'y a pas de numéro. Quartier Psychotras, localise Ntsele. Les conservateurs des titres immobiliers de la circonscription foncière de Ntsele Maluku est invité à établir les titres y afférents au bénéfice du porteur. Donc, l'espace qu'on vous a donné, c'est dans l'emprise Congo Futur et nous sur l'avenue. C'est bien écrit. Merci. Attendez, on peut continuer. Attendez, messieurs. Je voulais dire ceci. Regarde. C'est ça que je dis. Au moins, ça me fait mal au cœur. Parce que je me dis, problème est à Bangoté. Ce n'est pas le petit peuple ici. Problème, c'est nous les autorités. Quand une autorité a sali attestation d'attribution, et il a bel et bien précisé, c'est sur l'emprise. Ok? Je me réserve là. Si c'est sur l'emprise publique de l'État,
Comment encore le même autorité, il va instruire au conservateur qui va établir un certificat de enfant. Exactement. 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 La loi dit quoi? Dans ces conditions ici, hein, ils ont ce qu'on appelle droit de jouissance. Ça va? Mais ils n'ont pas les droits de propriété. Parce que il s'agit bel et bien des domaines publics de l'État. Ok? Alors maintenant, l'autorité que nous... Non, droit de justice, ça signifie que... Au Koki Kofanda, parce que... Il y a yote... Non, non, non. Bazana doit Kofanda parce que Bazaba Congolais. Exactement. Bazaba Congolais. Bazaba Congolais. Bazaba Congolais. Constaté. Il y a même l'attestation des titres de droits des propriétaires sur l'avenir. Sur l'avenir. Vous voyez? Attendez, attendez. Nous sommes en train de voir. Attestation. Je vous demande. Écoutez d'abord. Écoutez, je vous demande. Toyokana. Bambate na kopesa bino malobate. So boke bongo na kopesa bino malobate. Boza na kimia, boza discipliné. Ça c'est la 10e rue télévision. Très bien. Messieurs les journalistes, je suis en train de vous faire observer. Nous sommes sur l'avenue Tondel. Elle est bel et bien connue. Quand vous prenez même le plan communal, vous allez voir que cette avenue, exactement, cette avenue, elle a été déjà répertoriée. C'est une avenue connue de tous. Ok? Ouais. Je vous salue. Ça, c'est l'attestation des titres de propriété qui a été établie par mes prédécesseurs sur l'avenir. Ok? Nous sommes dans un état de droit. La loi est dire, mais ça reste la loi. Ils sont des Congolais, c'est vrai. Nous sommes censés de les défendre, c'est vrai. Parce qu'ils sont des Congolais. Et surtout que eux tous, ils sont dans ma commune. C'est vrai. Mais par un moment, parce qu'il y a ici, moi je me dis, fidèles téléspectateurs, là, je trouve qu'il y a à boire et à manger. Un, il y a d'abord les commettants, par la loi, et de deux, il y a les journalistes qui ont diffamé sur la situation, qui n'a pas donné la vraie version. C'est-à-dire l'homme qui est venu, à Teki Balabala ya l'État, Moka, Oya Etienne Tshisekedi, Moka, Oya Félix Tshisekedi, mais Moutoua Fani et Panaya la Mouki, Azu Balabala à l'État, à Tekeli Batumapang. Est-ce que réellement, ça peut se passer comme ça? Moi je voulais rapidement, maman lobi bien, alobi papa biso to la li banda na bana. Ozolanda. Puis alobi bo yendeni aiba ke sa balabala à l'État pour anina tekela ki biso. Il y a quelqu'un qui a dit comme ça. Yangon a lobby, laisse-lui passer. Et ça, non? C'est l'avenir. Yangon a lobby, boy. Les problèmes n'est pas eux. Et ils n'ont pas de problèmes. Voilà. Les problèmes, c'est nous, les autorités. Vous voyez? Ce n'est pas pour Nambongo qu'on dit qu'on sacrifier Batou. Non. 3 000 $, c'est beaucoup d'argent, non? Papa Kokaki même kokene avec des différents villages, Bazupe, Mabele, Bapesi, Atongi Penda Kune, Azelon pe certificat d'arrêtement. A komi kofan nanabana. Ici, nous avons l'administration publique. De retour sur ce plateau exceptionnel, Yambonda Écolo, magazine d'actualité. Voilà c'est quoi. Même à de Goza, on a un plateau, on a un mouka, papi mouya mouka, ça a communicateur, il y a peut-être ce qu'il dit. Bamoudé Bazak aux affaires, il y a peut-être un mouka. Isaac Moutobo, journaliste, donc on fait la main pour avoir réalité. À rapport au dossier de l'équipe, c'est bon, mais il va payer ça éclaircissement parce que maintenant qui m'a sonné les cas qui dans le bord, on va d'abord payer sa montée. Et pas moi, mouka, papi mouya mouka, ça a des communicateurs, il y a peut-être ce qu'il dit. Donc on a une bonne santé. Kimia Mbote na yo, Mbote na baonyo sibazali kolanda biso, Mbote na bande ko baza sima ya ba caméra. Oyebi eza isengo koya kolobela o Italie République Mbote na tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yende mutu alingite Congolais moko alela par rapport ya oya ye mboka eza biso nyonso modele uti koloba esengeli mutu nyonso oyo amimoni droit na ye touché
ayeba nzela nini ya cause pour réclamer droit na ye. Mais il est aussi normal que ceux qui ont moni que place wana oza na droit te au lieu ya koleka ko salir image ya mutu to ko senga yoko de baté. C'est ça au moins la grande réalité. Oza na droit koloba ceux qui réellement qui ont moni que oza ba droit les ali bafoué parce que les ali bafoué te oza na droit ya ko seter pour la kolukako bebisa comportement topé bon moto ya moni na msute mwana mboka ndeko na ngai confrère na ngai journaliste Isaac ya mutombo bonne santé. Malamu ndeko na ngai malamu mbote pe mingi na yo mbote pe na bandeko bazali ko recevoir biswa wa équipe technique na Mobimba. Je ne savais pas que nous avons une équipe aussi organisée comme ça. Félicitations pour Nayango. Je crois que tous amis wana to beta masolo ya mboka mingi mingi lelo. Comme on a toujours dit que mon peuple périt faute de connaissances, to yende pour éclaircir, yende bene mopeko, lolenge nini mabele ya République démocratique du Congo esengeli ezwama peka ekamba. Très bien. Tu dis ce qu'on appelle à Massoula parce que tu as beaucoup de temps, mais tu as couru derrière le temps. Dossier délicat, dossier à les gosses. Les gosses, tu as commis dans le scellé, à l'élite. Baléli pour la bango mais monsieur parce que la commande dit qu'il y a beaucoup mestre moi na mboka mbo fax de la maison nde à sacrifier bango pour l'intérêt yaba bato baza ba paya à sacrifier ba nationaux et si c'est pas vanda c'est parce que légalement na tango ya moi na mboka obise kama pour tout le élément oh moi na mboka moi na mboka confrère tangi que soit disant est-ce que les alaka ya Congo futur. Mais puis nous sommes étant qui est là dans mon cas, papi mouya. Kolioka allégation tout, bandi balili parce que les gens comme mon avocat, pour faire que sur la maison après les six là. Tant qu'on sait pas analyse, on va déclarer bango. Nous ne pouvons pas par rapport à ça. Merci beaucoup. Moi je pense que par rapport il y a dossier Etali commune ya Nsele, par rapport il y a mabele au bandeko oyo bazali kolobaki ezali ba concession na bango, beaucoup mestre ya Nsele ya ko botola. Toujours qui temps il y a mener une enquête, toujours qui temps il y a vérifier pour en réalité qu'est-ce qui se passe réellement. On s'est rendu compte que bande bazan a raison de réclamer place parce que les alliés place il y a l'État. C'est vrai que bao bazwa qui temps il y a kokamba, ba personne qui bango place on va vendre en attendant. Et quand l'État vous donne une place où vous devez vous mettre en attendant, vous deviez savoir une chose qui est vraie. Place où on est commis à Yoli, la terre. Et sa place, il y a l'État. Mibeko et lobby, même bandeko ya minene au kotonga mote. Parce que sa place va payer provisoirement. Donc, en tout cas, au kotonga te. Ce qui est grave, c'est quoi? Au moment qui s'en sale l'eau, l'embouteillage est à un niveau exagéré. Gouvernement Azanakati Yakobunda pour comment on peut créer des routes secondaires pour permettre l'embouteillage de comme on a basé minene et zalaté. Mais tout ça il faut se rendre compte que il y a aussi la réalité où ils liés na ba makambo etali banzela. C'est que ba commune ezalaki vraiment minene, ba commune oyo ba kokaki kokamba. Ba joki vraiment ta ya kokota na quantité. Et ça là que même la place où il s'engage les cas, tu vas tomber la place où. Tango, mais c'est Nsele, les nouveaux francs moyens, na makanisi na ye, et s'engage acha mutunyo sur la place na ye. On est dans un état de droit. Dans un état de droit, on n'a pas des hommes forts. Non. Dans un état de droit, c'est que biso nyonso toza lolenge moko, liboso ya mbeko. Bandeko batonga na nzela, basenga na bango. Batalisi bango ke place botonga ezanzela esengeli boye baba jouer ya koya bolungwa parce que l'état il faut récupérer place wana l'état esengeli ça la banzela dans l'aéroport yandili aéroport yandili tozaka na nzela moko oye lungwe kunda boulevard Lumumba eleki tout droit triomphal ezaka na nzela moko wana ndeke aéroport toi na nzela musu secondaire donc il est normal que le bourgmestre Nsele puisse étudier dans quelle mesure de possible batu oyo ba occuper nzela ya l'état nzela ya mutute. C'est vrai que batu bakoza la basi ba vendre place wana et ko sala mawa tango l'état oya ko longola bango mais il faut bayeba que ce n'est pas de leur droit et puis c'est pas normal parce que bango moko dans un document oyo uti ko le cache quoi au moni moko kutu ko bimisa lettre o ba pesa bango
un ancien bourgmestre oyo a permettre bazwa lettre wana. Voilà. Na lettre wana c'est d'ailleurs clair. Batalisa bango clairement que espace oyo topesi bino bovanda eza na kati ya concession ya Congo Futur. Et ça qui dans la terre. Et ça qui dans la terre. Donc ce sont des petites choses esengeli bao ba kolanda biso bayeba comment ko fixer et surtout binope bato oyo bazali lokola ba journaliste et c'est oui effectivement quand je parle de journaliste c'est par rapport peut-être voilà et sengeli bino ba journaliste botalisaka bato oyo sengeli ezate que papi mu ya ye na plateau na yo asengi yo plateau pour le boy eza soloté otikeli en attendant que réaction mususu ya non oza mupanzi sango oza mutoyo à maîtriser la réalité mususu ya terrain oza pe na terrain ya kosala enquête tant vous sali enquête au moni que effectivement bandeko wana batongaki na nzela c'est de votre droit c'est de votre valeur aussi votre honnêteté de revenir kolobaka effectivement bandeko wana to yambaki place batongi eza nzela esengeli bato oyo bayebi ke batongi na nzela ya l'état babanda mutu nyonso aluka à se déplacer parce que kalate olandi ministre ya affaires frontières madame Akase Bandoko kosala batou c'est que ba concession ya l'état ba espace belé ya l'état ezali occuper lelo pas seulement na bandeko wana mona kikuya biso tozali na problème moko te na bango mais esengeli bayeba comment ko négocier ou ko senga loboko ya mwana mboka mbo. C'est lui qui peut les porter main forte. Ils peuvent aller partout, mais vous n'avez pas raison. Vous voulez quoi? Vous pensez aujourd'hui que si vous saisissez le ministre de la Justice, le ministre de la Justice aille, au moins il va communiquer une union, et ça a une carte. Batrasakate que modèle tel beaucoup mais aille, il y a des motoires qui tracé c'est non. Carte mobimba ya commune wana ezali. Mais quand il y a carte wana, tant que vous avez la yango, au comment est-ce que bandeko wana batungaki na kati ya zela? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Congolais, moi je pense que la bonne foi, la bonne décision, il fallait réfléchir. Parce qu'il n'est pas conflictuel. Ça c'est peut-être une réalité qu'il faut dire dans les Congolais. Il peut quand même sourire, mais toutefois avoir une idée par rapport à la place baza, il faut pas nous. C'est au moins une réalité. Et Sengeli Koye Bisanaba Kongomani, qu'on précise bien à Kongomani au bazar Mpaziwana, que te dit l'Ambao Yaza, ministre ya hydraulique, Azana Kati Yakosala ba étude pour la Kokita, Nabakonyoso, et Sengeli ba courant. Et quoi secteur lié directement à la sociale à peuple congolais, comme le président de la République reste déterminé pour Congolais, bah jouer aller à Malamu, attendre à Malamu, azala bien et Sengeli ministre nyonso na secteur naye abunda pour lobby na biso ezala Malamu. Merci madame Papi Mouyabukasa na banalize de cela en rapport na dossier sur les Kapuna quand c'est Lagos kuna qui colle le tout là. Bah malheureusement aussi il y a des questions qui ont posées nous précédemment on va créer ba route secondaire on va créer si quand les ali balabala l'état les ali babala moi c'est pas protéger mon main pas tout cas moi qui c'est babala les ali babala l'état c'est pas protéger mon main c'est comme si encore que entreprise il y a expatrié et vu et si quand on a tout il y a dit c'est jamais sur ma problème ça aussi c'est ça précision c'est quelque chose ça et ça le coûta entreprise ni a expatrié sur non na lobby boye Congo Futur azala na concession na ye oyoki concession comment na balabala voilà eza normalité oyobi tozana attitude moko to ça na makambo oyo c'est d'une manière en Afrique pour parler d'une manière générale, mais na Congo surtout. On a l'habitude de salir souvent bateau ya biso ba ko sala musala lo lenge sengeli. Tant muto akolo ba ke non, ba boto le biso espace, ba pesi yango na expatrié. Ce qui le lo ba bengisi ba lobi bon ça va, yo la kisa biso nanu expatrié bini yo moni ba tegela ki place wana. Boko mona yena difficulté, lobi akolo ba ono et comme acharnement, on moni beaucoup mais ça comme yo kan biso et ko ke lo lenge wana. Ezali vraiment le kuta place wana Boukoumès Franck Ngumbo a tiqué la côté que l'ango moutouté, place à Zanakati à Kobunda, et là,
Et c'est que bon, pour bref. Voilà, comme le que l'on c'est là, c'est libre. Yo moko, on quitte qui peut place là. On t'a pas ton place là. Ce sont des réalités. Et c'est que les bisa ba congolais que mutu moko te asombi place wana. Place ba yoko buka eza place ya nzela. Ceux qui ne doivent pas pour le bazar bref. Oui, pour la question de expatrié, je pense pas. Il faut quand même là, autant des émissions que voilà, je crois que si ça va paraître vrai, nous serons les premières personnes à attaquer cette décision. Merci beaucoup. Voilà, il y a Isaac Mutombo, vous avez communicateur, vous avez journaliste, vous avez analyste, vous avez le chef de l'État, c'est le beaucoup plus surtout du droit. Mais comment on a des locaux, ça va dans le quartier des Gosses, est-ce réellement on peut croire réellement que l'État des droits est respecté à ces cas-là entre beaucoup de la population. Merci beaucoup. Nous avons permettre à ça rentrer dans la République démocratique du Congo. Donc, l'État a eu l'État très bien, nous en parlons. Je crois qu'on peut intervenir un journaliste. Motoro s'est basé sur le fait. On s'est basé sur Maloba ya Batu. Voilà. On a mené enquête. Tant qu'on a on a mis tika était là banda. Quand la commune oyo yanzele, na évité d'aller incompétence, ton de combo a ébi capacité na ya osala mosala te, ba attribution na ezali unité. Na maima ko le ka Mopanzi ya juste à côté ya aéroport ya Njili. Si ma aéroport ya Njili wana bisika wana bato bakoki kotonga te. Na terrain ya RVA. Comment est-ce que na terrain ya RVA? Oyo ezali terrain ya l'État. Bato ba particulier. Ba komi koya kotonga sur le terrain de l'État. Oyo ezali en prise ya l'État. Bato bazali kotonga kasi bon comment ça va ni na commune na ya kobeta disolo te. Est-ce que c'est ngeli to mi poser la question deko mbo ayebi mosala na ye? Tu as eu mon salaire na été. Madame Akasia Bandubola a sali un fiasco côté à ministère ya économie. Lelo ya wana ba pesi ministère mosusu. Mais bato ba ko lelao. À côté juste à aéroport. Et si quand on est allé ko insécuriser ba avion na biso, na tango ezali komata place wana moto ezali komata, soki avion ezali komata ko le kana mito ya bato. Chef de l'état soki ezali ko décoller, azali ko le à quelques mètres ya bato. Comment est-ce qu'on peut laisser les gens construire dans Esikawana? Et lorsque nous menons nos enquêtes, on nous dit qu'il y a des dignitaires c'est long. Masolo tozali koyoka, on va construire parce que bazali ko user na influence politique. Donc nous demandons au bourgmestre Yanzele parce que zali na attribution na ye, tozali ko senga na gouverneur ya ville ya Kinshasa Ndeko Bumba. Et Zali n'a pas attribution et Zali n'a pas attribution à Madame Akasia Bandubola. Qu'elle fasse son travail cette fois-ci, tout ça vous allez ici. Sans oublier l'intérieur aussi. Ministère intérieur. Alors, Nazali Koswa Zonga Siko na Maeto, na Mama Elikambo ya Mokolo ya Lelo. Le quartier des postes communes de la Nazokende na Mobeko. Mobeko ezali voté dans l'Assemblée provinciale ya Kinshasa. Moto a signé yango. Ezali bongo de Gentini Ngobila na 2023 ezali ya lobby awa et humilité pour balo bala biso te ezalaki déjà abrogé. Nazali ko kende na article na yango 7 balobi boye. Article 7. L'acte d'autorisation d'occupation des emprises de route. Oh là là. Espace public interdit formellement l'érection des constructions en matériaux durables. Et lobi nini ceux qui va pesi yo mokanda ezali na droit ya congolais ba sinistré souvent okoki kozala connaître ba problème esika ya kolala ezali te un groupe de gens bakoki kokende kodepose bino esika moko oyo bakabeli bino te batekeli bino mpe yango te kasi bapesi bino bakosinifie na mokanda wana mpona kolobala bino te voilà oyo ezali en prise publique to ezali nzela ya l'État. Je vous rappelle que la route Tondele na bisika nyoso bakoloba wana ezali na kati ya projet moko tozalaka na yango na Kinshasa wa Kilelenda. Ces projets qui devaient nous donner des routes secondaires pour nous permettre ete bambouteillage ezalaka na route moko boulevard Lumumba oyo ekenda ti côté ya Maluku et autres donc ko déboucher yango. Mais comment est-ce que ceux qui bango balobi ete bazali na mokanda ya l'État oyo azali ko autoriser bango basala nini bazwa ba
l'autorité, c'est la bourgmestre, le gouverneur, après si bino mokanda, pour la colonie, tu as dit que Congomani beaucoup de la libandate. Bon fanda et si kaboué, et ça n'a raté pour ton matériau durable. Il y a un article 7 et Colomba la biso il y a mon bec et dit à 2023. Et le but était au coquille qu'on érigé dans un matériau durable terre. Article 7, elle indique clairement la nature d'activité visée pour l'exploitation des entreprises publiques et espaces publics. Au coquille qu'on ça n'importe quoi. Et ça lui doit à jouissance. Pour combattre les Congolais ou la libandate. On a qu'on jouir na même au colo l'État comme on a été. Alia donganzela na ye. L'État comme on a été. Azali la misala ya kosala esika wana ou à déplacer bino ou à yebisa bino été bolongwa. Bo kozwa ba tante na bino bo kozwa ndako na bino ya manzanza bokei. Bon koki ko ériger en matériaux durables. Mais là ceux qui ont érigé en matériaux durables, yo ka wezali ko koma nazali kaka na kati ya mobeko na kati ya edi oyo. Parce qu'on nous dit le peuple meurt, périt, manque de connaissance. Dans l'article 17, il y a même loi, parce que les Congolais sont congolais, c'est n'est pas mon totanga. Article 17, et pour le Balabiso, on a qui est dans l'alinéa des pour la des poursuites judiciaires peuvent être déclenchées contre l'auteur de construction démolie. L'État a droit à démolir en matériaux durables, mais à l'andelio à Kangio. Et ce qui va en l'initiative peut venir du gouverneur, du bourgmestre ou de l'autorité judiciaire de toute personne lésée. Moteur à moni était au Kangi Nzela Tangaï Congolais. Namoni kotongi en matériaux durables na katikati ya nzela. Nesika wa pesa ki po ete ojuir na yango ezali droit de propriété te. Na koki ko funda. Bourgmestre koki ko za initiative wana ya buki yo pe afundi yo. Yo kasi ko ba amando ezali ko landa yango. Nazali ko kene na article 22. Article 22, il y a même loi. On dit ceci. Impuni de peine de 6 mois, d'une peine de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 50 à 300 zaïres. Oh là là, excusez-moi un peu, pour que l'on puisse tirer l'image, est un peu floue. Non, ça c'est libre. Voilà. Ou d'une de ces peines seulement, bah d'ailleurs cité moteur, oui, qu'on va peine ou va citer à au côté la yango prison. Yali Bosso. Le conservateur des titres immobiliers qui a conclu le contrat de location ou d'établissement d'un certificat d'enregistrement couvrant un espace public ou engloutissant une emprise de route ou de rue. Moto yo asali mokanda. Pote apé sa bato ba occupé ici quand on a bato en matériaux durables. Ako kangama, ako futa amande. Je pense que les autorités sont encore cléments. Il y a un petit cabane ko ete babuki bino ka ba esi bino te ba luka ici ka mosusu. Et si quand il y a un projet, oh l'État zali ko luka ko récupérer, ko mettre en valeur ici ka. Nous devons apprendre à notre population la nature et à respecter Mobeko. Respecter Mobeko. Nul n'est censé ignorer la loi parce que dans la c'est l'autorité qui avait vendu. L'autorité a vendu, mais Congolais sont mis en parce que tu ignorais la loi. Autre question. Ok. Les sols et les sous-sols, c'est ça qui appartient à l'État. Que le quartier mobilement, c'est que vous avez pour l'intérêt, il y a l'État à Bouka. Mais néanmoins, l'État a collaboré avec l'occupant et Sikawala. Je ne crois pas que tout le monde a des Béléwana, je crois là où ils sont, parce que les bâtiments même qui vont les Sikawala, l'État qui va les Sikawala. L'État a assuré le polio, qu'on peut savoir que les titres immobiliers de Sikawala peuvent permettre de mettre en matériaux durables. Il paraîtrait encore de nouveau que même les bourgmestres actuels, mon frère, sur la même temps, à ce pouvoir, à Banda qui peut faire ça, c'est un tir pas tout, pas que le pouvoir de Sikawana, mais à tirer par moi, qu'il y a un service compétent, un service, aux amis, on pense à des canaux, il va aller tourner les Sikawana, et par après, elle va changer, par problème sur toi les Sikawana. Le problème de Kobaluka, est-ce réellement il faut aller encore plus loin? On peut laisser ces gens-là parce qu'il y a ou beaucoup de différence de la qualité de la compétence de la kilo d'ailleurs, avec la bande de quoi là, à Talisama, à Souna, à Luka, demandé que la découverte qui va vous appeler. Qu'est-ce qui marque
maintenant beaucoup c'est pour faire quoi bon réalité au lieu de le dossier ici qu'on a pour et permettre que climat moi apaiser pour arrêter de la bon d'une manière à autre selon l'état parce que l'état qu'on a été exposé population de Cameroun. Très bien. Mobeko et lobby était dans prise publique motakoki kotonga matériel durable. Bandeko batongi balobi l'état de moto apesa ki bango. Yango na biso que ignorance ya Mobeko ezali pe moko ya ba infraction parce que na kati ya article ya constitution ezali. Ngai nazali journaliste, je m'attelle aux faits. Na kati ya ba fait, ozali na image moko zali ko balancer awa. Document journaliste azali kotanga. Ezali document oyo bourgmestre aye nango te parce que ezali na miso ya bourgmestre pe na miso ya ba occupant ya esika. Ezali ba occupant nde baye na document oyo ya bango. Mpona kolakisa ete voilà tozali na droit ya kooccuper ape ya kotonga. Mais lorsque batangi yango oyoki signature ya Ndekombo ezali te. Nga na moni yango te. Voilà pourquoi je me dis voilà jusqu'à ce que na komona mokanda mosusu ya Ndekombo wala na mwana za pona kolobela Ndekombo te. Je ne connais de loin, je ne connais pas de près. Na mona kaye de loin moni ya na uti ko beta masolo ya mamba RV ya pona kolakisa moi incompétence côté wana. Pona koloba ete Ndekombo esengeli abongisa mosala côté ya RV. Terrain RV on a dit terrain ya bato ya kotonga. Mais na maematali bisika o bandeko batongi na nzela, je n'ai vu aucune signature ya bourgmestre actuel. Ezali ba bourgmestre ya ba signature ya Ndeko kama oya yaki avanye et bandeko ba kosamaki parce que bandeko pe bazali babimisi bango na bango. Il y a une autre maman qui était là. Bandeko bazali na passe que l'État congolais, je pense, bandeko pe parce que initiative ya ko se constituer, va constituer une commission de manière que ba que comment la autorité compétente au lieu de banda ko sile kana ba télévision ko brandir ba document ezali ko condamner bango. Très bien. N'a pas moi la mboka et pas ndeko ngai papi mu ya buka ça. Voilà. Bandeko tobeta masola oyo les problème que les capuna niveau ya c'est la commune c'est la quartier qui colle dans les bosses de cigare population va ko lela balobi que moi la mboka mofa ki zola meso a sacrifier bango pour la intérêt à exploiter mais avant que ça dans l'ordinateur on a élément au tout ça qui descend sur le terrain tout qui nini population va dire que la réaction on va mettre après si c'est parti la régie. Na bisika ndako ngwana siko na minute ya buki bisombongo ezate na osala ni kwa buki ndako abuki lupanga songiseli biso nimba mbongo to kosomba bisika bibe to kenda ko luka kofutela ezate buka wa ndako kolala akali banda bisika ko kende ezalaki ngala mukumba kama bala de place bala voyager atika ngana ndako na se tuva libanda esika ko kende ezate de l'état la biso solution ba mbongo ya bandako ya bisika na biso ba pango na biso bazolisa plus de 50 foyers, plus de 300 personnes baza libanda. Ba mususu ba kufe liban, ba mususu ba komi na ba problème psychologique, ba mususu ba komi na ba problème mental, mais na minute oyo to ko ba te belé ba komi ba phaseur. Yango tozo senga na mokonzi ya mboka. Na ministre ya justice, to mona asali malamu une commission et salami pona makambo etali ba makambo ya oyo to sepeli makasi. Je crois que vous avez tous nos documents pour mona kiango. Souci à population eza bazonga na bisika na bango, l'état rétablir bango na ba droit na bango. Na minute oyo kutu mbula ndenge eza boye nano yete. Soki mbula ye nakopola na mwana nazomona ta ndenge na kosala te. Et pour tout le monde que étranger azoya doki biso to yebite mboka oyo. Eza ya Congo Fitir to eza ya biso. Na leleli mama Denise, mama pardon sunga biso. Awa toza na Lagos na commune entière. Soko tiki biso awa milimo bana bele kokufa. Awa komi mabele bateke étranger kolombo ka souffrir. To suka wapi? Mboko komi ya Congo Fitir. Lokam so toza nye loko to komi bazoba Congo Fitir akomi yangi. Tena posa mabele na biso wazo biso mabele na biso. Na affaire urbanistique. Affaire urbanistique yango oyo zo pesa biso droit to vandawa. Désaffectation ya place oyo. Troisièmement, pour na kolakisa ke bourgmestre azo sala motema mabe, il faut constituer commission oyo ba ko sala contrôle na biloko bazo détruire. Tozali tala signature na ye moko. Oyo ya signaki pour na kolakisa ke toza ba propriétaire, tozali ba étranger te place oyo.
Merci bandeko na élément oboti kolanda comment est-ce que population bazali toujours kolela kombo ya beaucoup mettre mbo fois que la messe OK a sacrifier bango pour être ba expatrié bazali besoin bazonga na bato na bango papi mu ya buka c'est-à-dire communicateur il est peut-être habité sur ozo le bela mo mbo kambo mbo fois que de la messe il est possible parti politique mo retourner na éviter mais si réellement vous avez pour la cadre pour défendre ba intérêt ya mboka et uzala le moko ya malamu bon population le oyo bakoma ke sikana ba memaki bango ko mala l'état asikaki bango wana et par après kaka yé l'état wana parce que ba représenter à l'état bazaka kati ya ba service concerné oyo etel makambo ya ba occupation ya mabele ba sololi ba sel makambo to pesi bango ba ordre ba kekuna ba yambi bango ba pesi bango ba mikanda moko serele ke ba vanda libela ndenge za bobuta ke ndenge za bobuta vu esika le pango na ye mais surtout dans sombi et pas basilisana bakomi na sika mais le oyo ba ko buka bango qu'est-ce qui manque la autorité ya municipale wana autorité municipale moi mboka mboka de la meso abenga bandeko wana avant la bango ala ki sabango que voilà vous n'avez pas le droit de vivre ici ou vous avez le droit mais moi vous mettez j'ai commis l'erreur et alors première question voilà deuxième question bato wana bazali bato oyo l'état mutamemaka bango apesa bango wana apesa bango possibilité te bako vivre parce que bazali basilise bango taka bokasa vivre bayaka il lui fallait qu'on récompense mon moment et leur bon comment bien c'est après ça mon côté mais qu'est-ce qui passe ce qui est réellement que l'état a besoin à ça monsieur le sikaki avec la bango le sikaki monsieur après ça moi qui va pour continuer va venir la bango qu'est-ce qui manque surtout au bourgmestre le devant le dossier oui merci beaucoup je crois que naye ko défendre bourgmestre Yancélé parce qu'Azaï de Peste ici nayebi place aux alliés Azaï de Peste je suis délit de Peste c'est vrai que je peux pas kotika ya noyer. S'il a raison, il a raison. S'il a tort, il a tort. Très bien. Mais les solo oyo modèle Utikolanda, to Utikolanda ensemble, ba o baza kolela. Mais bazo lela sur base ya nini? Parce que l'état muto apesa ki yo place au vanda en attendant, aye ko yebisa yo ke te place au vanda ki wana ezaki nzela, et sengelo olungwa parce que balingi batonga nzela. C'est à vous. Ya ko sala équipe ko ya ko luka. Comment notre bourgmestre peut nous venir en aide autrement? Parce que place on est en zela. Ce n'est pas au bourgmestre de venir vous voir. Mais d'abord, bango zela ba o bazui, il y a ba média et ça zela malamute. Parce qu'ils n'ont pas raison. Même oui, même par réclamation bazali ko sala. Tango zui ba mikanda na bango tangi. Vous voyez vous-même qu'ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison. Au lieu de les aider, vous aussi, vous avez bango bakende bongo. Na ko senga bango eloko moko. La République démocratique du Congo ezali régime Mibeko. La loi est dure mais c'est la loi. Etikali Mubeko. La lobby au komate okita mais ça Mubeko. Il y a une loi de protection il y a même Mbo. Asa likolo Mibeko. Alors ça begi ba vandi awa. Ba awa la mikale bazala ngo. Na begi pe vandi wana. To créer la moi débat contradictoire. Est-ce que ça a mesure de faire comprendre bango réellement que bazala tort. Ndeko, nako kimani. Nakoki manini parce que j'ai eu le temps de suivre un peu ces dossiers. Tant on a eu au Kakiango, j'ai na côté limboté. Parce que maintenant, Congolais, le président de la République se bat jour et nuit pour Congolais n'y sur place Aza avant d'ana Kimia, Aza la Malamu. C'est ça le souci à président de la République. Si vous défendez le président de la République, tu tchaka permis côté Oyo, Batu Oyo Mokozi Amboka appelle ça pouvoir. Parce que ça n'a pas tous les lots, tellement que Bapesa est parti à pouvoir. A Komisango, à comment on dirait chef coutumier. À Rossala Oya Lingi. Non, c'est ça ce qu'on a dit. En tout cas, on ne doit pas laisser passer ce genre de choses. Nous avons eu le temps de suivre les dossiers. Tout le monde dit qu'au fond, il y a dossier, il n'y a rien de réalité. Bandeko va revenir na Bangomoko. Ceux qui vont jouer Zela Wana et vous allez malamute. Non, mais ils ne vont pas. Non, je ne peux pas les intimider. Ça va Congolais te intimider par rapport à nous. Nous avons dit ici, la loi est dure, mais c'est la loi. Oh, Yazan a raison, Ayebi Kazan a raison, mais il va garder sa raison. Mais tant que tu as le belake, Moutouate Kelio ma bé. Mais pas que nous parce que la mi-temps, toujours un exemple. L'État, à côté Kanzela terre. L'État, à côté Aïe Penza Boyoluki, concession à l'objet, bon ça va, Vandao. On vend quelques jours après un tabac, à côté de la place one. Mais nous parlons de développement chaque jour, oui. Tous les développement est côté Nakati Ambo Cannabis. Tozali ko lebela état de droit. L'état de droit c'est aussi ça. État de droit sengeli oyeba peke te o eza yanga te. O eza ya l'état. O ya l'état bazwaka yango te.
soko sombi eloko eza ya l'état yeba ke écoute na kinde kona ko lobela makambo ya concession ya RVA yozo kuleke bato batongi place wana tango baya ko buka bango bakolela te voilà okanisi ke bato wana modele batongi wana bakanisi na mituna bango ke batongi pa bango batongi na concession ya bato tango l'état koya tango bato bayebi mibeko bakoya bakobuka bango et je crois que bato wana bakoya wape kolela je crois qu'il est de leur droit ya ko revenir na bomoto ce que Mbo a fait il n'a fait que respecter les lois de la République. Donc Franck Mbo est resté sur une voie qui est légale. Biso to ko défendre yete parce qu'aza IDPS non. L'IDPS a zali contrôler l'état des droits depuis très longtemps. Donc ouais, notre question mon qui pour na yo. On me donne quand même enquête d'investigation. Notre question mon aussi quoi. Ko sika wana pour na yo. Ezali ni concession ya Congo Fitir ni concession, il y a population. De c'est baba à l'état. Donc, ni comment faire pour bénéficier de Sikawana té. Na lobby boye. Sikawana. Na lobby boye. Ezali. Je dois être clair. Ezali na partie oyo, ezali ko revenir na Congo Fitir, ezali na partie oyo ezanzela. Soki Congo Fitir a somba, soki. J'ai dit soki Congo Fitir a somba ma belé na ye. Oui, soki Congo Fitir a somba ma belé na ye na ndenge ya malamu. A sombi concession na ye. Et que bino pe boye ko habiter concession ya bato. Mais l'état a pas le droit, Congo Fitir a ko saisir l'état. Akaye boye je le mets sous qui ça. Akaye boye bi l'état que te place wana eza ya biso. Tala bato baye ko vanda. Mais l'état a sa mutu. Il est c'est une personne dirais-je morale. Il est obligé à revenir na ba oya zana ngolo ko la ba archive. S'il découvre que bino boza ko occuper concession ya bato. Mais c'était son droit aussi de vous. Mais à rapport au dossier, est-ce que Congo Fitir a dit quoi acquisé que voilà bateau va occuper Sika Nangai ou l'État a dit que bateau bon on Sika wala. Je ne viens pas parler. Je ne viens pas parler ya Congo Fitir. Mais na yeko préciser bandeko que ba mikanda o bango moko bazali ko tambola na bango ezali ya mabe. D'ailleurs, le bourgmestre Franck Mbo azana na volonté ya malamu. Au moins modèle babuki bango wana et c'est là que bakanga bango. Ouais. Wana baye bien côté. C'est ce que dit là. Modèle babuki. Bourgmestre baye na ba service ya habitat babuki bango. Et sengela ki mutunyo soit atonga ki place wana. Bakanga ye même bambongo ya ko bukela wana. Démolition. Bango na ba ko futa. Baye bien côté. Donc ils peuvent se retrouver dans un dossier. Moi je comprends. Bandeko bazali ko tambola na kozanga koyeba. Mais tango bakino balobaka kozanga koyeba eza liwa ya ndambo. Oui bien ça dossier moko boye batu moko bako zala wana bayebi abokende il faut bosala boye. Mais tango bache yo maboko bayebisi yo pesa ba élément de preuve. Okokite bakarde yo et ko yali susu ko sala partie. Donc tozali ko senga bango ba revenir à la raison baza batu. Est-ce qu'ils peuvent se chercher des avocats? Bata lisana ba avocat na bango mikanda. Parce que monita wako sala likambo, il faut non autour na conseil pas baninga. Bakende nanu batu nanu ba avocat tetala nanu mikanda na biso. Est-ce que tozana droit ya ko sala loko tel bayo ba conseil ya ba avocat? Je ne crois pas que bakoya les sous na ba média. Non on ne papier mouya. Na ye pas moi mboka Isaac Mutombo. Tout ce que ba likambo ya ma espace wana espace à l'état. Mais comment fait-il pas s'approprier à l'espace wana ou à l'état wana? Comment fait-il? Ah s'approprier à l'espace wana à l'état. Est-ce réellement Congo fait-il? Qu'est-ce que c'est pas nayo? Congo fait-il? À ça c'est des réclamations que voilà population ya bana Congo ba buzu esika na ngai en tout cas l'état congolais mais quand tema benga bango esika là bo démolir banda na bonga na sala espace dans ou bien à se réclamer ou bien à réclamer ce qu'on fait à réclamer mais pourquoi l'état a besoin comme bango ka force mamoko à partir à bourgmestre abala ko buka bango esika o kolo mabele kolo terrain ça qu'on fait à réclamer pourquoi o linga o sacrifier bande ko na bongo ce qui est vrai ndenge papier lobby yango qui azali porte-parole ya Congo Futur c'est la même chose pe na ngai. Kasi ce que j'ai constaté ezali kete bande ko ba brandir mokanda na kati ya mokanda na bango moko et comment miete et si ka bazali ko occuper ezali en prise ya Congo Futur. Vous avez la vidéo mokanda wana ba occuper ya esika wana o to ko benga ba sinistré bango nde bato ba bandir yango. Soki lelo bourgmestre abuki nzela ya l'état azali na droit parce que yemo azali na ba droit na ye.
soki abuki esika oyo ezali concession ya Congo Futur, c'est pourrait que Congo Futur akei ko se plaindre azali na droit na ye sur le sol congolais parce qu'azali moto azali peut-être moral oyo afaki esika wana légalement. Ce n'est pas parce que je suis congolais que nakoki koya epai na yo ozali indien lopango ya yo sombaki ya bonne difforme de mikanda na botola na tonga na kati. Ezali lolenge moko ya ko exagérer à un certain moment. Comment expliquer bandeko est-ce que yebi ke bisika bazali ko réclamer wana bandeko mususu bazali esika na bazaka ba sinistre lisusu te. Les sinistrés ont vendu à d'autres personnes qui occupent ces endroits là. Soki lelo Mobeko elobi na article na yango 22 que bourgmestre oyo akosala mokanda pour na espace public bakanga ye Mobeko betaye. Soki balobi chef du quartier Mobeko betaye. Soki apesi nani autorisation na ye. Balobi soki chef coutumier ateki mabele ya l'état bakanga ye. Boni biso ba congolais autre na fonction ya l'état te. Tokomi kozwa esika ba pesa biso te bo uti Brazzaville bo fanda nano awa. À titre de jouissance, à titre précaire. Tokomi na côté que la yango bandeko mususu pe ba autorité mususu basali mokanda. Vous comprenez que nous allons au-delà. Les Congolais toko bunga Mobeko na biso. Voilà pourquoi en République démocratique du Congo, tant que nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Lorsque nous allons vérifier, nous allons trouver que les experts disent que bah parti wala nyonso batekela yango ba étranger. Nyonso wana ezali kobuka maya Mobeko et c'est la même chose qui s'est passé là-bas. Ezali Mobeko ezali koluka kozongi sa République démocratique du Congo na ba droit na ye. Ba pesi bino ba titre pour vous protéger. En tant que sinistré, Boutaki Brazzaville, pesi bino droit ya sol wana te comme propriétaire. Pourquoi que la suka vraiment dans l'inga, tu vois ça arrive pas là, ils ont comme tombeau pour te protéger vraiment là. Bon, t'as la caméra voilà. T'as bande kono ba congolais bazo le passe sikana le bazo condamner moi mboka. Mboka que la mettre que yende à librement au attaquer les sikana. Alors s'il faut maintenant poser vraiment au milieu du village. Qu'on crée climat apaisé. Le bandi au pas moi mboka mboka que la mettre pays le bandi au ça et pas bandi ba congolais ba congo mal pour le kimia écoute les sikawa. C'est un dossier qui touche ba congolais na ebi ete ezali pasi attaque ya tozali ko démontrer Maemo Beko elobi na kosenga na bourgmestre de son côté à Kitisa Motema bande kona moni ba ko finga ba ko leka na télévision ayoka bande ko nenga kenda ki yemo ko j'ai vu sur la vidéo yemo ko na ko rencontrer bango pour na yoka bango expliquer bango bande ko pe bazala na komi Kitisa surtout na tango ba ko maîtriser Mobeko te na ba document ba ko tambola na yango ete bazali na mbeba baya ko solo avec l'autorité municipale avec l'autorité de la ville topé ba autorité mosusu na niveau ya affaires foncières et autres de manière que va trouver les bonnes solutions parce qu'on n'acceptera pas aussi que ba congolais wana ba kufa libanda mais ko banda ko lapider ou encore ko tirer sur ba autorité pour na esika bazali na raison te je suis journaliste par rapport à ba fait ils n'ont pas raison ils doivent revenir à la raison. Voilà. Papi Mouya Boukassa communicateur à IDPS c'est ce qu'il dit. Kilo charge la responsabilité ya Congo za maboko ya IDPS actuellement. Bisengo to pe mawa e ba congolais eza maboko ya IDPS. Kolela pasi pe esengo ba congolais eza maboko ya IDPS. Tale le ba congolais ta ba la caméra la bazulela. Tale ba la caméra bazulela. La Congo ya IDPS parce que mo fait partie ya parti présidentiel ya IDPS. Tale bazulela Congo na ye. Ce qui passe à la résulté, dans justement, il s'est dit le babli comme réalité. Mais il y a un état congolais, on met l'investigation, vérité la édition. Message de vous lancer principalement à Bandeko Oyo. Prenez moi la mboka parce que tu as besoin, il y a bras de fête, tu as besoin, il y a bolingo, il y a bomoko, et c'est la carte commis dans celle. Message moko na kopesa na Bandeko nanga, ba Congolais Oyo, bazali, nakati ya makambo Oyo, ezana nu, kosenga bolimbi si par rapport ya Oyo bango balobi, na bourgmestre na bango parce que bourgmestre na bango azana légalité et monani clairement qu'il est sur une voie qui est normale babandana nous na kosenga bolimbisi après avoir kosenga bolimbisi nous tolobaka IDPS c'est ça le peuple d'abord oui on peut toutefois on peut étudier par paramètres voir dans quelle mesure de possible toi kosenga boanya
ya Mukambi ya commune ya Nsele oyo eza Frank Mbo. Mais en premier temps parce qu'ils ont essayé ya koyebisa batu makambo ezaki ya solo te. Mais maintenant que c'est prouvé noir sur blanc que bazali na raison te. S'il faudra que Mutuana ayoka bino et sengeli bon retirer nanu oya lukuta bolobaki na batu. Parce que mon état message a kende mutu nyonso aza na modèle azoela yango. Babanda nanu nako senga bolimbisi na makambo na bango. Le reste je crois que bazaba congolais mutu moko te même ye moko Frank Mbo il ne peut pas accepter que bande ko na yeba kufa non il ne peut pas accepter azali mutu aza na motema munene. Je crois qu'il peut trouver quoi faire mais en premier temps que les confrères que les mamans que le papa puissent d'abord kozonga na bomoto. Très bien, c'est un plaisir pour nous, Mbonda, école pour recevoir mon amboka, Papi Mouya Bouka, Sazali, communicateur et d'après ça, tu sais qu'il peut, et mon amboka, Isaac Moutombo, confrère dans la journaliste, c'est Bessie Masolo, en rapport, dans le dossier, Osole Kalakati, la commune en scellé, la qui colle, les gosses, Otemaki Bandeko, à des reprises, parce qu'on est dans la commune, mon amboka, Mbofa, qui se la met sur qui, soi-disant, Yende, derrière les expatriés, donc à sacrifier la population pour expatrier, raison, avantage dans le peut éclaircir réellement que nous avons qui la katia, malheureusement. Alors là, il y a une réponse qui est condamnée, peut-être, tu peux remettre un petit bravo et égalité parce que, mingi na bolinga, raison des épaisses bima pour permettre qu'on aille vraiment mais, moi, le mot comme on fait de la maison, là, personnellement, la yebi très bien dans le bakayango. Payo yebi très bien. La yebi yote le makambu ya boye. Na yebeli yote makambo ya boye banana libota la bilo na yebeli yote la vraiment correct. Si réellement que makambo oyo ezo toucher yote ozala ngo libre vu que ozala kati makambo ote na kosenga na yo na motema oyo zakala ngo a bon père de famille baza bana na yo benga bango ba créer commission selon la bango démontrer bango noir sur blanc pour permettre que les appels na yebi ko zakaba moto motema malamu lukela bango ba société ya ndamo ndamo ko permettre mitela bango za kimia. Pas mal de colonnes si réellement que bon mi consala qui est erreur na mi cadeau ba très ba consala bino peut-être ba kenda kenda ba to ba ko la l'état ala de la bango pe je pense que quand l'état on peut sortir les sika quand l'état on ko yiba bango sur l'état comme ya mbelu mbela bi betre chaque to pe si madame ko to yibi en tout cas l'état on peut y avoir si secret de te mais la secret de la yango yo ba to ko na mbelu ba pe si secret de maladi comme toi congolais ba pe si sika on a même climat pour gagner yoga on dit que si on fait quand est-ce que tu bandeko mais ça passe pas mawa si bandeko tu vas vous amicale c'est parce que bilo ba on les a fait la responsabilité le conseil en mbongo moyibi en mbongo ba détourner le autre que c'est bandeko confusion économique entre la population na beaucoup mais c'est suite la bino ba boyibi ba dossier ce que ça y est so to dali mabe vérité e koyeba parce que le couteau est à la sincère, vérité est à la escalier, dépend des parties, et comme na vérité bonda et comme tama. Voilà, nous sommes arrivés vraiment à Souka, il y a Marguerite Samukalero, merci de Papi Mouya, donc je crois que prochainement si encore possibilité d'être invité. Nazali, tant que chaque fois où il a besoin de biso, biso tolingaka kolobana peuple, tokoya kolobana bango. Mais quand même na pesa pourquoi malamu na notre ancien ministre est devenu aujourd'hui député national Nicolas Kazadinzouzi à partir de la place Azali tozali koyebisaye que moi na nyonso ya IDPS azali ko porter na motema oyebi ba jour eleka batu ebele batambola na message ya mabe batambuisa kombo na ye na mabe melelo ba vérité oui ba vérité ye ko bima bato bayiba pour le peuple la yebi vérité nyonso ye ko bima bazaki na justice atalisi ke Nicolas Kazadinzouzi azalaki na problème ata moko te mais bato oyo bayebisaki bato ke Nicolas Kazadi ayibi bayeli susu te mais lelo l'état atalisi noir sur blanc ke bao bayibaki non balave ete bao bayibaki bamususu bazalaki na prison bamususu baolandela bango mais Nicolas Kazadi azalaki na ye innocent na dossier wana na sepeli kapo à la coopérative abimaki mboka bato abia kimia azongi mboka azongi atana problème na mutu te merci beaucoup mais otali okite kabuya pe mbilinga tokobeta masolo mukolizali mwana mboka confrère nanga Isaac ya muto matuka natebe makasi ndeko nanga répondre l'invitation na biso merci beaucoup kasi permettre ngai na pesa mbote na bato mibale moko ezali anniversaire ya leki ya moninga na biso moko Martin Balela communicateur pe Maman Nassimbala, joyeux anniversaire, que Dieu t'accorde tout ce qu'il faut pour na Vinayo, Ngamba Accordéo, et aussi et surtout à Topin Kabongo, que je salue d'ailleurs, et Nazako Pesaye,
Vraiment, félicitations pour la réussite à niveau à Sénat, à gagner poste à niveau à Sénat. Je pense cette fois-ci, un vrai Tshisekidiste Azui et Bonga, tu as dit que c'est la psycho et résultat. Et nous avons confiance en lui. Et voilà, fructueux mandat. Merci à l'église de Matessa, merci à Yannick Kalos, merci à Dissol Vanzala de la présentation de votre prochainement rester branché. Le programme Mbonda École, vous s'abonner massivement dans Mbonda École officielle. En tout cas, je vous dis tout prochainement, bye. Je vous aime beaucoup plus.